Sikoyo mamango muningane oya Paris alingaki bakoma na mwambo ngibele balisa ba mbongo bakei na Nigeria ndanga eso ngabi albino ngabi promesate bino ndotine na kaka ba signature ya bato soki mutu wana zene toa lebele anobisa ngope mbongo ya bien na lufuta bino donc ba mama ba commissionnaire. Alors tango yo bakei oke ko defa mbongo otiki na signature yebaka ete otiki ora na yo ya vie yango moni mutu a defa ka trop pour prospérer na vie ezalaka difficile parce que ozotia barrière na vie na yo otia barrière na étoile na yo mama na soki mutu ya defi mbongo 1000 euros opesa 1200 euros. Il y a aussi signature, on va signer ba papier signé qu'il faut futa mbongwana. Il y a aussi signature on a la kinango et pas ngangane na Nigeria. Ce qui sont ça petit toile. Oh un jour la vie nous en a mbongo so malupa ngangana mona zu chance na onu so mona ngangana bingi mona mosani ko sepela. Abi bina o tindelinga signature ko bina étoile mona kamé maman 5000 euros. Alors tango yo ke defa mbongo, o defi mbongo, o ko defa yo defi mbongo wana. Yebaka ete mutu wana ntango apesi mbongo apesi yo mbongo donc mutu wana soki mbongo wana eza travaille yo ntango ozozwa mbongo lo bandi kosalela yango yebaka ete ora na yo enveloppe ebatelaka bachance ya vie babenga yango ora na yo ekoki kosala échange ça veut dire que bapesi yo fo mbongo alors bango bayibi yo étoile yango omonaka eza na bachance bon pour la tanga kombote même so défi $1000 $2000 mbongo wana ezosilo lokola mungu na mai mama msusu ya kina iko benga biki ya beso ya via batu na gambela so koza na ballon moko ya lui na Barcelona mbongo na deso mbongo kuma ya bi ballon na mbongo ballon moko na mi bale nyoso ikeyo kutindako Yesia meloko tangu yo olali na ozana poto ozolo tozana Congo yo akaite na poto kuna nzoto na yo mutu ezalaka mais esprit na yo ya bandoto eva na nango na Congo yango moni ki po progresser ezalaka te donc yo za na poto mais olota na Congo otira jamais kolota na poto parce que tango mutu asali déplacement ou bien mutu ake esika moko songolo pakala yebaka ete okendaka na corps ya bandoto na yo alors bisika yo komi il faut banoko ka bisika yo zali po oyeba ba ennemi bazali sur les places nzamba sala ngobongo alors tangu yo olalaka olotaka ndoto ozali na mboka na yo te oza na mboko yo komite mais oza na Afrique yebaka ete eloko estikala yo na Afrique eza corps de rêve alors yo nzoto na yo eza na poto moyo progresser ezate Mbote na bino bandeko balandi ya radio lokolo télévision bisika nyonso tobozwami merci na confiance pe fidélité au pesaka bongo na programme oyo epai wapi biso na bino tokaka kosolola apona kobongisa makambu nyonso ya malamu to ya mabele kaka bongo na communauté na biso bato mangala na lobaka chaque fois bato mangala ezaka ba congolais ya Kinshasa te ba congolais ya Brazzaville te mais tous les mutu bangolais te mais tous les mutu ya lingala tala programme na bino ya ngoyo ndenge to kombina titre wana ba audio ya bandoki ebimi epesi pasi mama moko abengi ngai depuis Paris alobi papa Fiston tolandaka yo en tout cas tolingi yo pe olobela akambu oyo po bato ebele pe basi balobeli yango sala live to na live to intervenir ngai mama de kamunini oyoka ba audio ya makambo ba mama ya muziki ebimi awa ai mama bisto linga kosala pena ba live mingi te mais pesa ngai li solo to kobeta li solo to kendaka ba preuve à l'appui bisto lukaka pièce contre pièce to lukaka ba élément pourtant to koleka la télévision to lobby mutu asimba quelque chose ba audio ebimi makambu ya kodefisa mbongo banque Lambert et baby na Paris ba audio ebimi ba mama moko ba defisaka mbongo quelque part bango soko defisi mbongo ba yeba signer seyo papier
et par après nzoka signature wana ezali signature basigné mpo na yo bazwa bachance na yo elekaka ndenge nini nalingi toyoka nanu audio oyo so toyoki audio et puis tozonga to bakodéveloppe epesi mpasi audio yoka nanu audio bandeko toyoka nanu audio oyo biso na bino ensemble oyo mokili eza na makambo bongo tosolola amo bando de sambongo na Londres muninga na niko de sambongo na Paris sikoyo mamango muninga ne oya Paris alingaki bakoma na mwa mbongo ebele ba de samba mbongo bakei na Nigeria ndanga eso ngabi albino ngabi promesate bino ndo tine na kaka ba signature ya bato soki mutu wana zene toile ebele anobisa ngope mbongo ya bien na lufuta bino donc ba mama ba commissionnaire bakomba commissionnaire ya ngangango na mpa bakse ba mbongo apesa ba mbongo yiba niko de samba mbongo ti mama na soki mutu ya defie mbongo 1000 euros opesa 1200 euros ya uzaka signature no bo sine ba papier signé que faut futa mbongo wana ya uzaka signature wana la tinango epa ya ngangane na Nigeria soki so za mutu toile un jour na vie nous en avons sommes au pango ngana mona zu chance na nous sommes mona ngana bingi mona mosani ko sepela abi na otindelinga signature ko pena eto almona kamia mama 5 millions moni ngana ndo travailler na Paris ba bi ba baby sa ba vie ba ko ka ko defa ba mbongo oyo de temps on soit pe mbongo na c'est pour foutite atupsi maman ke mbongo futa ezate mama na okipe na ete non kuluzoka ofuta po ba seki ba mbongo ba sonza ba tuti po mbongo zo be toala ba tu nyonso ning basala poto basala mbongo mona na ate nana zo ba chance na yo nana zo toile na yo mande ko bokiba na mama kele mbo kotaka ko so mona nkolo yo kolia yo ne boyo kana katali na butu so azana ndo ka pumba so mbongo na o ya otali ke basali o me carton ayati alimbo wangu yo lié ali côté so trouble na foyer na yo ali comme femme seule bandi ko bokiba ma commissionnaire basé belé donc maman na binga ki à Londres abi santé de beba bobi ba tunsu ba souci ba donc ça ba voyage na bango ba Chine ba koya donc ba bisi ba via ba tebele maman souci ya kina iko benga biki ya biso via ba tunagambela so ko sana balon mo ka ya lui na obasiro mbongo na deso mbongo kuma ya deux ballon na mbongo ballon moko na mi bale nyoso ikeyo kutindako donc ba misa nze kayo ngo wana ya mba ndiko na tongo so mbongo mutu o ya likilimba ozo kende fa mbongo sambela na ngo makila na Yesu kati na mbongo ozana pouvoir mon côté soko prier to mona obaluka ka place moko yango ba mingi mamima betonda mbongo asala ke mona bate bani ko kiba ba komisune basé belé na mokilo ba travailler na banganga pour la raconter sous la vie à bato pour na kotika voilà bandeko je crois boke audio wana ndeko atendeli biso audio oyo azalaka bongo na Paris mama moko totanga kombo tayi papa fisto lobela pe makambo oyo epesi pasi bandeko ha epesi pasi makambo ya bwezo leka na communauté na biso espaya bato mangala boyoki ba mama wana bango balinga mbongo balingaka bambongo ebele oyoka ko mama wana akendaka Dubai mama wana akendaka Chine mama wana akendaka songolo pakasala bambongo adefisaka bato mbongo ye adefisaka bato azoka ngo wapi nde balobi moko azope témoignage wana oki kake beti tellement bazalaki na posa ya mbongo mingi ndenge bayokaka bazoka bakisi na ba Benin na ba Nigeria e konso ba ken Nigeria effectivement bake koluka nganga tolingi tokoma na mbongo ebele batuni mo musani bino mosala ko biso defisaka ba mbongo banque Lambert de pêche 1000 donc 1200 de pêche 2000 donc 2400 bon ça va promesati nganga wana te fond en GS bon ça va so bo defisi mutu mbongo yango bozo bokende nango bo defisaka batu mbongo so bo defisi mutu mbongo asala rabino signature décharge tanga ko sala bino décharge wana bino tanga ko signature wana botike nanga bozong sala ngai boya ba signature wana tanga ko pio signature wana yeso ka pesio signature nganga ko signature wana bandi kotala a partir signature na yo akoyeba ora na yo ezali nini a partir ya signature na yo akoyeba ora na yo ezali nini so za mutu ya chance au moins aussi ba chance na yo ba mama o ba ile ke signature ba mama pesi di o ba tunda voice wana akopesa bango bambongo ebela akopesa bango 5000 euros akopesa bango 10000 euros 3000 euros po ba elie mutu ya chance epesi pasi ba mama o bili bolinga wa kelemba
ngako na vivre aka na mbongo makelemba epesi pasi bandeko to aka kopesa bino vérité to kotela bino audio pour na esaka bino biso tokendaka preuve à l'appui tobengaki basali na nzambe boyoka oyo balobi en ce qui concerne bambongo wana ndenge esalamaka bachance ya bato ndenge bazwaka bokoyeba yango kaka na mission ya lelo bandeko epesi biso pasi mwa bolembo ezali ntango mama alamusi na mponga papa fiso sala émission na papa mama tokosala émission lelo boyebi ndeko moko alotaki ndoto awa na Johannesburg bamama Johannesburg oyo batekaka bongo na wenze awa Johannesburg na ville quoi boyebi ka eza na mboka ezala na bawenze nango lokola bandeko nango wana bazalaki na wenze monene rock so mpe kufa ekoma nayebi te awa bamama ebele bandaki koteka na wenze ya Johannesburg awa bandaki kosimba mbongo kosakana te jour moko mama moko alota ndoto abi naloti ndoto eba bituka bimaka bambongo wana te mutuka boke bimaka mbongo etelemi awa ekongoli bambongo na biso nyonso tu eke nango ndoto kaka beti lisolo 2 jours après ndeko moko si ya mboka moko songolo bazali congolais te mais bazali malawite batekaka baekolo ebele baafriki batekaka wana ndeko na bi nga mpe nalalaki naloti namoni basi moko ibale bazobina awa mutakala esika totekaka awa bandeko 2 semaines après esika bandeko koteka wana bokauki ekota eske ndoto azalaki ya solo ke bayo kongola bambongo na bango bamamo bandeko bina wana banani tango bosalaka makelemba makelemba muziki mutu na mutu azala na état d'esprit état d'âme na yo ebite toyoka masolo ebele mama likelemba orapesa mwana likelemba mbongo abandi kodefa yango to mutu mosusu ozalaki ne problème bozala ye problème azali otanga likelemba mbongo ya kopesa eza mbongo ya normal to mbongo ya normal te nalingi toyoka nanu bambongo oyo ya mabe to so opesi mutu signature esukaka ndenge nini elingaka kolakisa ndenge nini yoka nanu audio oyo parce que biso tobengaki prophète ya bishima biso elaka preuve à l'appui mama na biso na tongo na bien fa tosala émission toyoso ba preuve à l'appui yoka qu'est-ce qui se passe soki mutu opesi mbongo odefi mbongo signé écoutez ce qui se passe. Ok, merci beaucoup papa Fiston. Comme on prophète Ézéchiel, l'homme de Bishima et Ratakati, mon bébé Samba Pamboula Bino. Alors pour la voice, pour la dossier, pour la question d'engue opposé, eza vraiment eza bongo parce que mbongo d'abord eza makila, mbongo eza mutu, mbongo ezali ko travailler na plan spirituel. Avant mutu akoma na mbongo na plan physique, akoma na mbongo na plan spirituel. Alors tango yo ki defa mbongo, o defi mbongo, o ko defa yo defi mbongo wana. Yebaka ete mutu anatanga mbongo apesi yo mbongo. Donc mutu wana soki mbongo wana eza travailler, yo tango zo mbongo bani ko salela yango, yebaka ete ora na yo enveloppe ebatela ka ba chance ya vie babenga ngo ora. Ora na yo ekoki ko sala échange. Ça veut dire que ba pesi yo fombongo, alors ba yibi yo étoile. Yango monaka eza na ba chance bon pour la tanga ko moté, même so défi $1000, $2000, mbongo wana zo silo lokola mungu na mai. Au kotina banyongo ozwaki mbongo po o se booster na musala mais o meki bo esimbiti alors ba komi ko luka même ba policier ba kangayo eza ami na Kongo na biso awa. Alors tango yo bakei oke ko defa mbongo otiki na signature yebaka ete otiki ora na yo ya vie yango moni mutu a defa ka trop pour prospérer na vie ezalaka difficile parce que ozotia barrière na vie na yo otia barrière na étoile na yo alors kokabela mutu mbongo ezalaka eloko mo malamu et puis eloko mo pe ya mabe parce que mutu akisi soaza na posa asali l'étoile na yo akoya kabeli yo mbongo
tanga kabeli mbongo alobaki déjà alors tant yo zwi mbongo wana olie osombe eloko oliobe osali musungolo pakala yebaka ete tant yo sali bongo ezalaka na énergie mabenga yango énergie cosmique yango ne boostaka bachance ya mutu alors tant yo ozwi mbongo ya mutu okesalela yango alors énergie cosmique wana bakoyiba yango na bato ya mabe bademo voleur na ye bayibi yango yomona mutu mosusu depa kota nyongo adefa eloko ase retrouvaka te omona odefi eloko mpo zongisi ekomi pasi même sans fo banosimba yango 10 euro banosimba yango mais okomi difficulté mpo simba yango parce que odefi mutu mbongo alors bayibi yo énergie cosmique na yo alors en bref nde nakoki koloba yango wana par rapport ya mbongo donc ça veut dire que bato bazoki na odefa bambongo otie signati ndenge question ezali bazwi basekretare million pa marabu oui bateki déjà bachance na bino yango moni lelo bandeko na biso bana bapoto moyen se retrouver boye eza te asomata lopango na bakongo eza te parce que bozokota na baloge sans le savoir otiki signati c'est pas dit otiki déjà étoile ya vie na yo donc c'est un peu ça voilà je crois boyo alors pona je crois boyoki bandeko otoninga ko defa mingi nana moko boye ndeko okoki kodefisa ngai te banque Lambert opesa nga 1000 euros topesa nga $1000 na kozongisela o 1200 tango odefisi mutu abisala décharge tango osali décharge osali signature ora ndenge prophète Bishima expliqué wana bango bakoki kozwa mbongo bakopesa osopesa ya solo sope ya lokuta sope ya bien okomona bandeko mi badefaka mbongo wana ndenge alobi ozokodefaka mbongo me na vie osalaka eloko moko te osigné orana yo teki yo moko à partir ya signature bakoyeba soki yosana bachance tozana bachance te tozana bachance bakozwa yango bakosala yango beaucoup plus d'avantage yango komona mutu miso odefi mbongo mpa na ye jour akozongisa ozwi mbongo te mais azotungisa yo pete ono soki ozwi okopesa kaka izomona ye mutu malamu ma yebi eloko aosala na nsima mbongo na yo na nsima bachance na yo wana totyama na se bamama ya moziki mais kimoziki yango namona apesaka lokola kobomba mbongo te olelo mwa oyo azwi mbongo bosangi bopesi yo mwana bosangisi oyo mais eza mpe de même chose oyo bobombaka mwana mbongo na yo moko eza kaka nde moko ke kosangisa baide baesprit mbongo na oyo ozwi na pasi obundi so salaire to mbongo ndi ozwi na pasi ozo opesa mutu moko facilement ndenge mpo asepanouir mais mutu oyo mosusu mpe azwi mbongo esika azwi mbongo na ye oyebi te moyenne asali mposa mbongo wana mpo ya kopesa yo utiliser okomona aussi combien de bato balemba makelemba bazwi mbongo makelemba abimi bayibi mbongo bungi to mbongo ngo besala ngo pe lo moko te akasomba lupango na Congo boye lupango ngo pe problème ba mila mbongo pourquoi est-ce que bato bapesa ki mbongo bapesa ki une intention ya malamu bapesa ki une intention ya malamu bato basesa la banque Lambert to lobite ke banque Lambert non chose à kamabe to yaka ko peine bino pour le camp eleki na France. Maman a bengi biso. Ça me pousse à réfléchir, est-ce que bambongo o peut te défara na banque? Oui et non, ezaka bandenge moko hein. Tala bate mingi o mona azaki na business na très bien. Azo évoluer malem. Banque qui t'a vraiment proposer, est-ce que tu connais so 300 euros te, tu connais so 300 000 rand te, tu connais so $20,000 te pour na booster business na yo. So ki ozuka mbongo na banque au défi, au tigalis esclave à jamais, ko sa la bango. On a quelque chose à mutu kwa crédit, ndako ya crédit, OK ozubo yo a crédit. Ko foute comme problème, o mutu kwa crédit, o foute pendant 5 ans. Tant pendant qu'on foute pendant 5 ans comme 3 ans, mutu kwa mse bimbi. Parce que ça non, ya zo mutu kwa na joa oyo crédit et mati, donc c'est esclave à vie. Et ça mandenge na bango basala raté et puis si passe. Boye bi solomoko ndeko na betere biso pe ka na Paris ya lobi. Ndeko moko na Paris vina ye komaki misérable. On a nini misérable likolo ya kokaba oyo. Kokaba pe amo ezaka ngambu na monaka. Ndeko na Paris na mbal na ye ba très bazaki na mbongo te bazaki na moyen na bango normal moyen banda ko survivre. Kaka bandeko ya Kinshasa
ba camarade ndeko boni en tout cas na besoin de quelque chose na mpia kaka ndeko ba ninga to tikala kisasa ba o sasa obima ba bima o ba tikala ndeko na master na mo ka bengi boni na sana mpia ko sunga ngaite ndeko na bonne volonté na ye apesi atindi pa mama na bango $300 mama $300 na tindi bozwa $50 bo pesa camarade na nga songolo po ba yebi be camarade na yowana tanga pesi pa camarade mama mango ba $50 ba pesi pa camarade na yowana x camarade pas ça ici en route a saleli yango pe normal siko vantar ka ndeza na ba camarade muso ya 40 kutu mesh on a sombaki mutatinela nga mbongo eza camarade o azaka na Paris histoire vraie bande ko camarade o azaka na Paris c'est vrai batu ya mutema mabe bazanga kapete moi quelques koti camarade mo kat na bango na mais comment est-ce que yé mutakena poto abala tuzakane ensemble awa ola tindi la biso sonda muda matindeli kaka yo ndenge nini keto pesa nga numéro na yé camarade mo asengi numéro habité nazala numéro na yé sikote mais soko lingo zwa yé betaka akomo na Facebook okomona yé camarade wa keto wana aka beti pe komba camarade mo na Facebook amoni camarade nga bibani po osola ka ndezalaka Facebook o yango moni bate bele balingi ba Facebook te abandi pe ko solo okomona ndeko mo bungane kala mwana quartier moko boya mona na Facebook ateno demande ami ondimi wandi ko sola boye ba inter demande kaka qui vous dit que bato basa na poto va vivre mieux que le kabat bana kisasa et puis qui te dit que so muta sengi yo mbongo na poto e kiaza na ngote bata kisasa be baso vivre bien et ça ka espoir keto ndeko wana sengi mbongo sunganga na moi quelque chose na na difficulté wana ndeko aketo kisasa camarade nango mususu camarade liboso te to tanga kombo te tu dois expliquer ka lisolo pour comprendre nga lisolo ezali oyebi ke camarade apena mawana ye muninga bana quartier ba mona kala luke na face ba solo li parce que azaki na mabo zumu qui est moi normal apesi camarade na mbongo atendele moi $50 tanga atendele $50 yo kama kambo eleki tanga pesi ka $50 wana ndeko azaka na poto akomi no ba problème bandi na mbala na ye mobala komele ndumba na ndako ndako bali ko simba shooter na bana kobela donc yemo totalement déstabilisé abandi kolota bandoto ke ye asana kisasa aotambo na liputa na tolo na kisasa na aveni na bango camarade moko songola wadi ko seka yi ya mwasi mais l'autre ndoto ya boy ndenge nini pona ni bandoto ya boy abengi pasteur espomba le pasteur assemblé libango parce que là ba parmi les faux et aussi des vrais pasteur assemblé libango ton pasteur assemblé libango abino soki boloti ndoto boko makandoto wana aye kolota ndoto mususu ndengo wana même camarade wana azai ko sekayi oh non $50 au pesa kinga olinga song sela yango abetel ndoto pasteur yabiseno muta otaki ndengo wana eza ye mutu asali makamba boye ba koti prier na kele mbango pelo sisa prier passer avec prière ya solo et se répercuter qu'est-ce que s'était passé mon ninga va payer $50 c'est vrai prière ele kinde kwa na kolota ndoto susu ndeko apoto ovie comme misérable la loti ndoto na Kinshasa aota mwana veina bango amone mutuka moko ye epsi kota to gezongo na poto siko witi akota mutuka wana tanga akota mutuka wana mbala manga sutuki na pongi ezalaki pongi abeteli pasteur abino nzamba restaurer vie na yo effectivement nzamba restaurer vie na yo kuna siko pa ndeko wana retour ndeko mwasi après $50 wana bandi maladi ti o la ina tubela bon me manga pa bentel abe pa bandeko masala na poto wana ba me maye ba zaki veni moko abandi ko tubela no mama ndenge ali awatala kingala tinda inga mbongo $50 tinda kinga wa tena kuta kina pirife na ngama esi kingala tinda $50 ya bino ndenge ali wana to ko triquer match joa $50 watu kena pa camarade danga marabu vina takano na poto kuna e okome ya yo o ya kisasa ekome ya ye histoire vraiment na kisasa ba ke pa marabu a travailler bandeko yango mona via ndeko comme misérable na poto ye koto akoma ki normal grâce à prière de quoi la zongi et puis si passe
ndeko koma obima libanda olota kaka bandoto oza na Congo eza très dangereux soki oza libanda lotaka ndoto esika ozali kolota ndoto ya Congo eza malamu te yango tobenga tu prophète Bishima yoka lisusu makambo alobaki interprétation c'est contexte bandoto yo esika ozali ofalaka na Paris ofalaka na Bruxelles ofalaka na Afrique du Sud les États-Unis olotaka bandoto ya Congo ndenge nini yoka mam o pasteur alobaki si bandoto epesi pasi bandeko tolanda. Alors pour la deuxième question soki oloti ndoto kiyo ozalaka na Kinshasa mboka elengi alors oloti ndoto oza na village soit oza kuna na mikili ya poto ozolota ndoto oza na Congo yebaka ete état d'esprit na yo eza place wana te. La première des choses ndoto eza nini ndoto ezali voyage astral na plan astral yaba bengaka ndoto mutu nyonso oyo alotaka te yebaka ete corps astral na ye eza ya kokufa parce que mutu ndenge azalaka wana mutu apumbwaka mutu abimaka parce que ntango nzoto elalaka mutu abimaka c'est normal nzambe asala yango beaucoup. Alors ntango yo olali olotaka nano ndoto te yebaka ete corps astral na yo ekangama na prison po corps astral eza lokola sentinelle ya nzoto ntango olali olali il faut nzoto ya ndoto babenga yango corps astral ou bien corps extracorporel ou bien extracorporel nzoto wana il faut ebima soki ebimi ekovoyager il faut ekende kotalisa ekende kogete ou bien kosurveiller ou bien koespionner ba ennemi ya corps physique yomona tosomoni aloti ndoto amoni tata mwasi na ye alingaka mingi aolandi na nzete donc ça veut dire que nzoto na yo ya bandoto eke koesala espionnage edécouvrir ba ennemi ya vie eye koyebisa yo donc nzambe asala bongo eza lokola sentinelle et lokola lampe de signalisation eza lokola alerte ou bien sirène na biso parce que bible ezoloba nzambe alobelaka motu na bandoto et puis apesaka avertissement na bandoto. Alors tango yo olali ozolota te yebaka ete nzoto na yo eza ya kokangama nzoto bandoto bandoki bakangi yango po o découvrir ba plan na bango te yango mona bato balotaka te bazana ba difficulté belo mona babelaka pamba omona makambo esimbaka te ozomona ba maladie kidikidi ozomona ba complications financières po balotaka te donc bato baza ba problème bandoto boko luka papa Fiston Pelende apia bino numéro nanga tosambeli. Alors deuxième eloko tango yo olali na oza na poto ozoloto oza na Congo yo akaite na poto kuna nzoto na yo mutu ezalaka mais esprit na yo ya bandoto eva na nango na Congo yango moni ki po progresser ezalaka te donc yo oza na poto mais olotaka na Congo otika jamais kolota na poto parce que tango mutu asali déplacement ou bien mutu ake esika moko songolo pakala yebaka ete okendaka na corps ya bandoto na yo alors bisika yo komi il faut banoko ka bisika yo zali po oyeba ba ennemi bazali sur les places nzamba sala ngobongo. Alors tango yo olalaka olotaka ndoto ozali na mboka na yo te oza na mboko yo komite mais oza na Afrique yebaka ete eloko estikala yo na Afrique eza corps de rêve. Alors yo nzoto na yo eza na poto moyo progresser ezate donc bato balota bandoto abongo tala vie na bango ezala misère blocage makambo esimbaka te. Deuxièmement yana mutu mosomona alotaka ndoto ana kata toilette ntango oloti ndoto oza na kata wese yebaka ete oza na prison ya bas astral donc okangama na prison donc molimo na yo ezotalisa oki moyo progresser eza te liti obimisa corps de rêve na yo sino kobonga te po bandoki ntango bakanga mutu baluka no bakanga corps de rêve so bakangi corps de rêve nde bandi obebisa vie na yo mbala moko po corps de rêve eza lokola sentinelle ya nzoto ya mutu. Alors tango yo sko oloti ndoto oza par exemple na mboka mais yo za na mboka to na poto yeba ete nzoto na yo ya molimo bisika étoile na yo ezali ekangama na mboka donc ndoto tango ozolota ndoto oza quelque part bisika yo vivaka te yeba ete oza ya kokangama ozolota ndoto ozali kosala grand besoin o babenga kosumba yeba ete oza na kindoki inconscient ozolota ndoto ozopumbwe mutakala oza na kindoki inconscient mais so ozolota ndoto ozopumbwe na bilamba
wana eza normal parce que nzoto ya mandoto epumbwaka. Alors tango ozolota ndoto ozosuba olameki mpe osubi oza na kindoki ya inconscient. Alors tango ozolota ndoto bazolanda yo ezwi koloba ki nzoto na yo esprit no eza na danger wana risque donc nzoto ya bandoto bisika ezali eza na bakomba ebele. Alors bandeko bana ba situation wana boluka papa Fiston Pelende acha bino na contact nanga tokosambela poto libero yo na ba prison parce que na kati ya monde molimo eza kana deux prison eza na prison babenga ngo prison na bas astral na prison na supérieur astral. Prison na bas astral ezalaka une partie ya deuxième monde des ténèbres. Mutu nyonso tango alotaka asala voyage na deuxième monde des ténèbres. Donc pona choquer batu kaka na ina lobaki mutu nyonso za landoko za landokiti tokendaka na deuxième monde des ténèbres. Pourquoi tokendaka kona nzama me mabiso poto kende koyeba ba plan nini oyo ba ennemi na biso babongisaka. Alors tango yo zo lota ndoto ba olanda yo ou bien za na milieu moko za na insécurité yebaka tozaki déjà na deuxième monde des ténèbres. Alors na deuxième monde des ténèbres batu pe belé bakangamaka. Alors okoki kosala voyage kuna soki nzoto na yo obi olalaki na kanda yango moni bible ezopekisa mutu akolala na kanda te so olalaki na kanda obe na lisumu ntango oloti ndoto bandi kolota eza sorti ya corps astral ntango ekei nde ekei ekute na bitumba bakangi yango. Alors yo sikoyo moyo se défendre eza mpo nzoto na yo ezali na lisumu. Alors énergie cosmique na yo moyen dégager mpo ekende kosécuriser corps ya bandoto eza te yango mona dusu mona alota ndoto akangama quelque part ou bien alota ajouté. Ça veut dire que vous avez un problème. Alors, vous avez un problème. On a Lucas, prophète Ézéchiel, tout ça il a au service pour Bible sur le mon peuple périt faute de connaissance. Alors la connaissance n'est délivrée. Et ça vous priez, ça vous gênez, c'est la connaissance. Voilà. Je crois boyoki interprétation mandoto ça makandenge nini. Yo zara na Paris, yo zara na Belgique, yo zara na Johannesburg, olotaka kaka na Kisasa, kaka na Mbujimai, kaka na Katanga, kaka na Angola, kaka na wapi. Boyoki epesi pasi bandeko. Kokaba pe oyo. Osana besoin kabla na bula bien, mais muta swimbo ngona yo asana ba mususu. Afa ko pesa mtoboy to okabela mutu mais sambela. Yebisa mutu mbongo na pesi yo nzambe ezala kaka mbongo nzambe akosunga to soki awa lelo tokutani lobby pour na numéro mususu ya radio Lokole Masolo. D'ici là, portez-vous bien, santé de fer à tous bandeko, chap chap et tchara. Bruno Noir, il y a une famille fashion, hein? Donc la mouki a volé la dame pour un peignoir. Dans les papas, la bonne son mari les a dit non tout, hein? Tu une famille. Déjà c'est le bâtiment. Une famille, on a signé un une c'est une famille quoi. C'est un modèle, c'est un couleur réveillée. Un chapeau dans mon képi. Une famille. On est ensemble. Une famille. On a été. On est ensemble. Mais pas moi ils vont à l'autre. Là, tu peux oser la couture. Là, relax. Voilà. Nous sommes plus une famille. Couture est une famille. Donc, on a dit ça, nous sommes à Congo. On doit consommer Congo. Une famille à Congo, on doit consommer en Congo. Donc, c'est une famille. On a dit ça, nous sommes à Congo. Comment on m'a dit les bêtements en boula. Les amis m'accompagnent quoi. Moi, chacun fait au quotidien une famille, en collaboration avec Mercedes. Tu vois, pour le tourner là, on a Mercedes. Chacun Oyo, c'est une famille. C'est une famille fashion. Moi, je suis autant pour la bendele, je suis pour la paille. Jaquette, c'est une famille. Jaquette Oyo, ma chapeau, c'est une famille. Pour Salino, c'est une famille. Ma chemise naïe, couture de voilà. Une famille, c'est quelque chose. Nous, hein? Consommons Congo. Merci. Avec un talent, vivons tous, devenir riches, mais avec un travail basé.